il y avait beaucoup de gens oh balunga qui mutu ya 7e bagarre kota na mabele. Ah bon? Na kote la bande konanga ba comédien te ngai naza awa naza na bato belé o ba baisa ranke na 7e bagarre ki ngai na linya kote ya baki jamais ko lobisa ko fine mobimba. Naza ba secret bato belé. Na soki na leka na télévision na loba parce que nzambe nde muta sokola ka motema na ngai alobi ke mama il faut longwa na étape oyo, faut longwa na misala oyo parce que ça bondoki, eza misala mabe. Il faut que l'on yango na longwa na ngai lelo naza libre preuve à ne na opération basala ki soki nazala ki toujours na misala mabe ivio zalaki les ambassadeurs qui molimo na ngai na ngaki na kin ngana no ba ke non il y a des lesbiennes à théâtre il y a des mimi botele mena ngai alors tant que musuba ngolo bango non ba lesbiennes bazate ba pedi bazate o azalaka lesbienne à théâtre zaki 7e bagarre ngo atika. Alors, Moutou sera lesbienne kuna azate. Moutou aza rappelé kuna azate. Kepoto, oui, c'est bien bon, Kepoto, au tiki guerre, maobo. Ah, guerre na kiare ba ke bato ko bazana nsa sa, bazana ba famille na poto, bazana ba connaissance na bango na poto. Ba connaissance na pe ba kogi pe ko attaquer à partir ya kuna. Pourquoi le baki bo pourquoi sala ki bo. Zonga kuna kino lo kene bon sama lo bana. Ngana le baki na théâtre, na le bien. Ngana baby sakabat. Bobi te. Ngana le barango parce que na lingana za na problème dans Zambété. Il y a un barango clair. Copine n'a pas de vivre, n'a pas de calobi. On a rien d'à kumoko. N'a pas de calobi, n'a pas de madame n'a voilà. Chasse n'a pas de témoignage, j'en bats Lukaï. Pour ceux qui n'ont pas de témoignage, tu as besoin de Banga Lukaï. Ba matière elle m'a grave à n'engendé. Il y a n'engendé. Ça c'est bon. Aussi longtemps pas avec une théâtre. Oh, elle est comédienne? Elle est comédienne. Oh, non, quoi ça raté? Oh, tu as boulot? Oh, non, quoi ça raté? Partout au bazar, ma vie au 7e bagarre à Outaki. Ko liamu wende kono, moi c'est malamu te. Malamu mobile liamu wana. Et moi si. Ba personne n'a pas comprendre. Malam mobala ya mungu wana ke yo moso ya mungu wana eza esprit na be esprit wana biso moto benga ka yango tango de déjà monoko no mbanga na makasi na mbanga moninga na makasi boka na ndenge ni o to moso tu sava yo mbanga za ko lemba yo pesa ko lemba sa mais bino bino omoni ya mandefo makasi ko pe yo pe makasi bozo sanisi ah non mon dieu mon roi siko yo mo ba sala ngo conscience bana ko ya pe moko eza ko ya te chérie. Les contre ceux qui les contre ceux qui peuvent un conseil na kimi nanga. OK. Ceux qui peuvent un conseil na kimi. Ngai so na lingi mwasi donc ceux qui ba dépense ngam na sala mwasi mais ngami ngasi bano linga na mabe nanga o ba sala linga ngami. Oh, ndenge. Ngai ba se baninga mususu penza o ba sala théâtre tande o théâtre ba se baninga mususu o to o mokile yebi. O mo pemba na bigi ah ye ba ya za gute yo za yo yebi. Oh, ngaba ndio lukangai. Ozo agunde nini yo. Ndavu na tamu ngani na viwana. Na ndo bango kwanza mbasa sali. Bu, ndamba longola ngai. Mais oui, nazala mbali kitoko oh. Nazala kana nazabo na balende ko maquillete. Nazala na ba fashion na ngai ba looks na ngai bien là ba coiffe na nazala nango. Bongo zali ya nini? Banda ko leta ba ngondo le truc ya bien ya poto. Bon, nazala ka bien. Zeka bien. Zaki bien na bango. Ngato mona ngabo nazala tendre. Siko ta tendance na la pas bana basi. Siko ta musko na yambi yes na na ngoto mbali. Nazala mabe oyo ngana sala mutu te. Eza moninga ya théâtre. Eza kaka moninga penza ya théâtre. Mais eza yete. Na jouara mi bale beli na théâtre. Na jouara mi bale beli ya théâtre. Et bele penza. O bazala pa ba mas na travailler na bango. Batu nyonso so bazala kana sagesse lokola Omar. Na intelligence ya zara nango so batu nyonso bazala ka bongo oyoki ndekono na likamu. Que yo pour l'équipe directement sali émission au répondre. Mais yé à l'équité à benginga pour te benga na pour ya za muluba ngapa na za muluba. OK. Abenga machi. Ah, petite sœur Nini. Na bina yeba ko benga ngai. OK. Tant na tali émission, ngabi avant yo benga nga, batu na ba ko benga nga partir ya poto. Omar a benginga tout sololi. Et ça là qui est bien té.
azalaki vraiment na passe makasi alobi 7 omoni ke moto wana alingi yo te ça no hypocrisie te 7e bagarre baboyaki na bango abi moto wana aboyaki na ye mais namoni bake kotia kuna emar pourquoi babebisa réputation ya moto ye aboyi ngai te mais ye alingi nde problème te na bandeko na ye donc seke bandeko na ye nde moto bakoyisaki oyo akotourne na 7e bagarre seke tokozwa ye te ebe seke akozasu ndinga na biso te najo solaka na bana na ngai bana bado otinde ngai biloko na azasi biloko ejo okoma te bazana mboka nini bazana na France mosusu aza na Belgique ekomaka te mais bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Lelo économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka Nangamba Braza. Na tena baza continua. JB Service akakuna ezali. 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 Angolais narite. Nanga Angolais bezeli. JB Service. Et par les amis si. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans l'émission, la seule émission qui vous donne l'actualité des news. C'est ça tout va avec Yves Ipan, ton seul directeur de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo T140. Voilà, nous sommes déjà avec 7e bagarre, maman Nabiso Mireille, hein, donc sur l'année est belé par rapport à l'actualité, par rapport à la nouvelle, la rumeur, toujours qui te dit pourquoi pas tout le cas sur la toza en fait. Oui, comme d'habitude, souvent, tous les garabouilles pour nous repérer nos d'informations, mais tout ça là, merci à Emame à Fondation Lissal ici, à l'ensemble de Nabiso, merci à Maman Billy pour nous Fondation, tout ce qu'on va venir en faire, Nabiso c'était mon ami propre, donc tout c'était mon futur, pour prendre du bon en Canada, Bambo Tibélé, Pessa Madame Nabiso, il y a Pembe Mbetcho, la Bambo Tibélé, merci à Jean-Robert Kalala, les savants de la BC, la force qui a Timothée, il y a Maman Nicole, maman la parfaite à Paris, et Bambo Tibélé encore, hein, plus na Maman Nabiso, maman et ministre de moté, mais tous peuplés en béton, le maman Likelemba, et la Pessi Mboté, la bande surtout pour la Evipan. Quant à moi, je tiens à vous signaler, toujours sur la Penza, toujours sur la Lelo, le 7e. C'est parti. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Mireille, c'est un bagarre, tout à toujours sur la Ebélé, comme vous le savez très bien, Zara qui juste dans un moment. Il y a convalescence et les Lonza Massouli vraiment en forme et l'activité n'est surtout du jour à Zongeli. Alors tout cela est belé par rapport à l'actualité, par rapport à l'information, par rapport à message. Il y a des nouvelles toujours qui pour la maman Nabiso c'était bagarre, tout puis déjà monté maman c'était bagarre, pour lui santé siko et puis famille Obimba.
Merci beaucoup Yves. Merci. Oui, Nangola Nzambe ça va, santé ça bien. Nous avons battu là toujours quand nous sommes là. Donc hasard vraiment dans ngambo na biso donc tout va bien. Bana nyonso baza bien donc dans le bota mobima tout va vraiment bien. Ah ça c'est bien. Tu connais postuler pour me connaître abonné. Na postulé un numéro 41. 41. Numéro 41 à son éminence maître Kazi. Ah OK. Faustin Kazi Teriko Kenda il y a un numéro 41 na Funa. Il m'a postulé président nanga ya parti nanga Congo Uni. OK. Ngana postulé donc biso zana pour na sala kaka propagande ya mokonzi na biso donc mokonzi nanga. Donc voilà. En 2018 na sala ki mais tout nazu retard makasi pour na sala ba remplir ba documents makambe belé na ndenge na sala ki na ba malade tout ça. Donc le président baki en tout cas vanda sala makamususu comme ça tout à la en 2028 ni makamususu ko yela donc voilà. Mais à part ça musa zo ke nango bien Congo Uni bande connu sur Congo Uni baza vraiment trop bien. Continuons sur pour moi peine ensemble continue à Congo Uni. Donc tous les cadres ya Congo Uni baza vraiment bien. Moi la présidente ya ba maman na kati ya Funa. Président de Ligue des femmes. Donc voilà, tout ça vraiment bien. OK, vous avez vraiment bien. Alors l'activité comme théâtre, est-ce que sur Zongeli bah séance répétitive, maintenant vraiment répétition, moi koto boepé, moi film, est-ce que Zongeli déjà? En tout cas, la répétition, on a Zongeli na noté. On a trop de mouvements, donc le corps ça qui des fois docteur Abaki il faut reposer là, donc il faut 6 mois. Donc en décembre on a 6 mois. Donc le mois on a déjà 3 mois et demi, donc les 16 on a 4 mois. Donc pour vendre nanda kuye bika le corps ça peut diable nzela quoi. Donc il faut qu'on ça vraiment déplacement, donc il y a un mois ni na ça ba petit déplacement donc dans ça la émission nazo betananga batou nazo kindaka nanga réunion nanga parti donc mais ba trajet ici quand tu vas kinkole ba maluku ba ipaine do non na banane ko kelete pona na secousse makasi donc voilà. OK. Donc on va sikoyo convenient mo za na ngote au moi le boyer moi ou déranger les autres vraiment talaka moi na Nzambe donc malade oyande nini ya mabe donc Nzamba ça sala qui déjà donc tout va bien. OK. Mais quand même assistance à bandegolo bazoya ko zala toujours pembeni na yo te ba ko benga ko za ba toujours courage. Donc Kozala c'est trop dur. Kozala c'est trop dur mais ko benga na vraiment tout cas to benga na bengana. Mutu za nende mingi za ka buibui. OK. Buibui nde vraiment to na za na trop. O na utaki bo likolo na kitina rotala yo. Na otibo na se na lega kina rotala ba comment va na yolo? Te afana na yolo te. Ba tournage na utaka na ba gag na rosala donc voilà. Ndi alekela nga mine de temps en temps. Donc le reste donc benga na comme mamie pe la peine soiseau bela azano hospitalisé avant donc tellement na wileri kuna ni les yeux docteur ma le trajet puis moyena kendezate mais na solane ka par téléphone. Donc voilà. Ni les yeux danger. Wande sko IBC na tabi na za na besoin na mona na IBC moyen pe na izate. Ka trajet. Donc, on a souhaité la bonne guérison dans le téléphone. En tout cas, si ça, on a au Chichi, mais ça, on a voilà, ça c'est bien. Alors, les lots, nous allons au théâtre, nous autres, les lots, nous allons au en fait, nous avons commis le banini. Bien que nous avons un repos, théâtre, nous avons les lots, c'est un bagarre. Est-ce que tu as un repos, nous avons oublié. Il faut assister. Oui. Batumusu bazobenga, batumusu vraiment bazobenga, mais tellement que likansi moko ela kingai, ya appel moko ezwa kingai ya mutu moko benga kinga mutu yo zobenga mutu na tournage. Ozobenga mutu na tournage naza na numéro na hote, ozo enregistrer na téléphone na ngai. Le 2 na profil na yo kombo lengezate na yebiso salanga ta voice na yo kata mongongo mpona yebaka eza intel omoni ba enlèvement ekomi trop ba makambo ebele ekomi mingi na mokili na biso fo ozala prudent ou prudente ozomona ntango motu wana azokomela ngai ayebisi na 7e bagare naza biso tourne tosala émission
na comprendre te mais on a mona que qui esprit saint et le bela kinga vraiment ngabi ah mais na c'est ça il a nga voice azo komakaka na bisi appelle moi to sorola lui azo komakaka na comprendre esprit mo selinga nga oh mais même na yesu ke benga nga zo benga te komela nga ça il a nga voice o ça il a nga voice te oh bisika na zanga me bisika za soko silisi makamno stu ça il a nga voice abeka ko ça il a nga voice azo komela nga ote foto kutana na bandalungwa azo pesa nga ba adresse tout ça bwana itinéraire nga bikoto no sono zo loba wana na yebi yango mais ça il a nga inde voice on a compris ndenge wana te ça il a nga voice nombre de tenus okomi muto ozo komela ngai na yebite yango eti so anda conversation ngabi na la na yebisie pour nga ngami ba preuve ngai na yebi yote comme pesi ngai ya théâtre na yo kango na noté na yebite que bien sûr ba théâtre ba comme bilé mais il faut na ye na mona yo ayo kamata lien mo boye ayo tindela ngai yanga tindenga bon siko na lio tindelinga wana wapi yo na kati wana po batu nyonso basa na kati ya lien wana na yebi bango presque so yo moko mutu oza mwasi to mobile o naza mwasi ngabi moza mwasi mais siko o so compliqué bon ndenge nini ngabi ah mama okili o se baby so lingi na yo te otikasi na biso kana mkusi ngabi na tourner na ngapete pona moni je ndanga zo comme compliqué ngabi te na tourner te merci pas na rolo pesinga na ndenge penser na ngai po oza motema mabe se présenter linko presque se présenter te mokili ya sima la muté mame pele ba levara ndenge ni kana ba pelt ozomo bablo mususu fait été à biso ya seigneur abiso si nous avons enseigné biso to ko kotamola ngulu bon ya monte zo kutana kana ba maka elle tellement capable nga kanda na jour na bloquer nga bina moni inti to ko sola na maka belé ay mais avec moi moyen te c'est pour na zo bina yeba oui au sala ka théâtre o bato timele bo mutu so ko ibane liya ba ninja atimele yo ozomo o atala bato be surtout wana na yebi bango presque bazali ko na yebi bango ko mona cité ba kombo izate na tout ce que bona bato na moni bilengo na yebi te yo na mo so 4% bilengo na yebi te wana ngabi wapi yo na kati wana oh ozo compliqué pour la nini nganga mona déjà tournage nanga abandi ko non il faut bangi est-ce que ça na problème là nzamba le bimi batela avant ya ko batela ezaka to pomi batela foza na problème na bato mutu musola na problème mutu asala mabete machile poisson kufia ke mais c'est le problème azali kamna mutu te au moins pena bato zo kama mais sali nini mona mbaya zala kamala mona moso za rabia sali nini alors faut yo moko omi batela ozomo ba makamo yango ekwela na moninga na yo collègue na yo ya musaya na yo ndeko moko benga na tournage na yo tellement que vous musika na salon on a ebisi que non aya boito sala na ndako et là on peut sala na analyse pour ba makambe belé pe lisusu ndeko na lobi que non na ebite soupa ko sa aya ko sa na lobi que non mutu mo retourner na ya lobi que moyen de tourner na un film exacté mais j'ai ba peut soupa sala la mona moi ça ngoyemo wana kakai mais obi que la vandi à partir de émission na sala qui moninga na yo affaire balo makambo na réseaux sociaux ya bebisa réputation ya mona mobile ya bato parce que je n'ai pas aimé bino ba journaliste be mususu nani Yves Nangai omoni bien que mutu asali émission atani komba mutu te pourquoi que nous retient la miniature aux olinga mutu otie par exemple Omar ngana ye to suana te to wela eleko moko te to fingana te to sala ta dispute moko te banda na yeba na milieu théâtre to vanda na quartier moko na Kasavubu ye na sando wanga na Gambela ye na Lubumbashi bikuka ka boye ngana sa théâtre tu na bano sa théâtre te ka bikuka boye kuko no kamata lunga mona mobala bat ko bibi sa réputation ya mona mobala bat donc one émission ça en tout cas on a vraiment na sepela ki na ngote fanatique population bazolanda vraiment en tout cas j'espère que Omar a déjà ya mutaba makambo wana te bon na yebi caractère na été mais aza déjà ba makambo wana te ezaki Omar te j'espère que la mettre émission na tika ki jamais kotanga kombo ya mutu bien sûr mutu na yebi mais na tika ki jamais kotanga kombo ya mutu mais na comprendre te ndenge ndeko na ngai ake ko tshela ngai Omar na oui Omar na profit na miniature vraiment en tout cas ça na bien te na tande ba bien sûr oui na sepela kimbe batbatio ba commentaire na comprendre que bazaki na souci na ngai na sala musala mais c'était pas Omar ezaki Omar te oui mais zayi siko nani ata yo moko sont sérieux mais ça veut beaucoup le bombaki
Si vous avez ici profil au moins bataza innocent non. Mais en fait c'est qui nani. Eza moninga ya théâtre. Eza kaka moninga penza ya théâtre. Mais eza yete. Na jouera mi bale beli na théâtre. Na jouera mi bale beli ya théâtre. Et bele penza. O baza pa ba mas na travailler na bango. Na jouera ba na ba na otanga ba komba o tshela ba bandeko na mi bale pamba na ba miniature. Ya on a zo ko éviter. Mais sikoyo Rovandi aux yeux car le moment mbala batu innocent batu à les yeux au tiei autant la marano déjà batu bala na bango déjà alors et monsieur de sala qui zaki trop bien batu bala mbala mbakaka mais quand on parle au tiers le comment on peut dire sa réputation moto aux hommes quelque part on a vraiment en tout cas on a ce qu'on doit comprendre mais si la même vie malgré tout on benga mbangate pour nous benga et pour nous ya mbangate. Ok. Na ABC pena même nani caméraman na yo na ABC na ABC en tout cas Jacques na sepelité je n'ai pas aimé déjà malamuté déjà na habité na la pona mu tira bata théâtre au niveau boti la ngala problème c'est na bata théâtre ko zonga na ngai na média na ba problème ba bandinga na problème moko ya collègue na ngai na sepelakité en tout cas ça na bien même ba na ngaba sepelakité na ngote babi ya ça ça libo pona nini na bon na benga qui est pas le but liboso na benga qui est na sibika qui abike non eza été donc eza ce qu'on a mis voilà réaction il y a Omar Kabongo en fait la nini pour likambo ya yebité boma miki na kati parce que à retour à bengité pour que tout na en fait 7e là na problème mine est-ce que benga qui en tout cas na komisika nzambe batu nyonso so bazala kana sagesse lokola Omar na intelligence ya zara nango so batu nyonso bazala bongo oyoki ndekono na likamu que yo pour l'équipe directement sali émission au répondre mais yé à l'équité à benginga pour te benga na pour ya za muluba ngapena za muluba abenga machi petite sœur nini ngabi na yeba ko benga ngai tant na tali émission ngabi avant yo benga nga batu na ba ko benga nga partir ya poto maintenant benga balbis septième aussi l'émission kitoko mais pourquoi na sali boy pourquoi na sali boy autant que comment marqué pourquoi boy na boy tango Omar abenginga tout sololi et ça là qui est bien que azala qui vraiment na passe makasi alobi 7 au moins que muto na lingi yote mutu wana nde le contre aligné te pa linga bebiselo nde sikoyo réputation na yo po alingi yo te po que nous savons le kwa boy bato balingaka nga po balingaka susu te bato balingaka pe makasi bakotala bo o setan baga asali bopona nini pona mutu na biso ozomona eza ko bebisa réputation entre ye na ya ngai ozomona tanga bengi nga na solo laki na ye vraiment en tout cas tozwa kita ebele na yebisa ke zala na kimia lokola ngam na sala émission na yebi ndenge nini na kosala vraiment kabongo na ngai kabongo wani za na kimia koza ndeko na ngai touti musika koza nanu kuti na théâtre nanu te nga na théâtre yo na théâtre nanu te tozalaki déjà bien yo yebi donc za na kimia beskize sesengami nango déjà donc yo yebi toza na monde ya YouTube na ndenge bango ba expliquer tunga mère YouTube etambola na nka bongo mais so etambola bon mettre sa réputation ba tout to bongo tamsa na ndenge mabe donc limbisa na bandeko wana basala ki émission na vraiment en tout cas balasima ba kozongela te donc voilà et d'abord on a filmé ni yango yo peut-être il comme ya bongo comme la yo na film ya o ba bengi seki yo ndeko nga bino na lingi vraiment ko tourner na yo te parce que oui non ezala ki la dame abi kombo na e bon na ko stanga kombo na tam spa ba de na théâtre ba ko sunga ngai po nga na bina yebi ete Marlene sugi Marlene à sala théâtre na yebi ce qui peut vérité na yebi na zo ba yuti na yebi si na zo ba to ba tindela nga ba voice habito sala tout ça na zo ba yuti c'est na zo oyo zaide aboyi bo tourner na ye oza comme femme na ye et film ni tianani film ya fille yango te ya Marlene nango ya la dame mwana mwasi abatu yanga na bengaki na ye nde ayebisi ngai vérité po même ye moto ayebisi ngai alobi na nga cette nalandi émission wana tout ça boye na boye abi kosala na hypocrisie te 7e baga baboyaki na bango
abi mutu wana aboyaki na ye mais namoni bake kotia kuna emar pourquoi babebisa réputation mutu ozomona ye mokutu emona mwasango areconfirme ngai lisusu ke non aboyaki mpena ya ndenge asoli mutu yango soki mutu yango aboyaki mpona nini yo momitala nano te ndenge ye aexplike ngai abi mutu yango ye aboyi ngai te mais ye alingi nde problème te na bandeko na ye donc seke bandeko na ye nde mutu bakoyisaki oyo akotourne na 7e baga seke tokozwa ye te ebe seke akozasu ndinga na biso te na ndenge nasalelaki analyse na ngai naza mwana moke te naza mokolo la je ne sais pas wana ngai sikoyo nayebi te epuis bato ekiri nini wana sikoyo nayebi te wana sikoyo komi makambo sikoyo ke nzambe kaka nde mutu ayebi mais kaka koanalyse nano yo moko nano na part na yo nasalaki des examens de conscience merci beaucoup na ma sœur chérie Maria Yvette Kolama na ba conseil na yo vraiment en tout cas au peut ça de temps en temps vraiment en tout cas merci parce que tu me que vendre na yo ko solango ko tala ti abimira le quoi to solution te to ti ga sur maboko nzambe donc nzambe ndaje nzambe a sala donc eza ba musu ba ngalo ba problème te le ba Maria Yvette Kolama wana tant ayo ki kama bongo sala qui est passé elle m'a appelé à fortifier kinga abi émission za kitoko mais na comprendre que oza blessé et ça va bien te mais tout tika no sta maboko nzambe ye mutu wana soka boyo so ipo sali na yo pe ça ne peut être traité nzambe ye moko ya bidé nini asala ba makamu na ye abi ndongo oza wana osali da so 6 mois osa no théâtre te est-ce que je vivre te abi na table na télévision c'est toujours belle on va toujours représentable non alors pour te dire que donc souffle de vie za maboko batute za kana na maboko nzambe lokola nzambe sa pese souffle apese ma casque pe manabo mo donc yo kumisa ka nzambe donc voilà c'est un peu ça mais moi na la de la souffle ba makambo belé ezate ça n'engage que lui-même ye mutaboya kinga wana eza ba charge na mikumba naye mais au s'excusa au singa déjà pardon na batuto sala mabe lors il a sorti na hôpital est-ce que bande gomba kana kera kolimbisa te ya bobosa likambo peut-être mabe moko salaga à moment où il pose à qui moto il peut se bailler il peut donc dans le banding Yves Nangai na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nazana mabe oyo ngana sala mutute na kosa yote tozaka na banyongo nyongo mutadefaka afutaka échange de paroles entre amis ezalaka OK au mutu moko to boko vanda na même mobile na ndako boko vanda na jamais éternellement boswa na raté comme ko boswa na yango ko bosa la séparation ozomon parce que ba dispute ezanga te na ba mariage na ba camaraderie na biso ko sala ka même ba na biso ba discutaka me bakabona kate mais sikoyo eloko nga na sala nzambe na lola zotala ngai na ko bandela ngote parce que na mo mona ngo c'est comme si na komi ko banga nde mokili te nazo banga nde mabe
Donc voilà, nazobanga mokili te na banga de mabe. Na sala mutu mabe te, attends que moi na Nzambe, yango na senga bolimbisa. Yango na senga nde bolimbisa ya Nzambe limbisa. Ba onga na sala ki mabe balimbisa pona mabe na sala te. Mabe onga na sala na yebika ke pona sala ka témoignage na ngai. Na longwa mabe o na zala ki nango, na zonga moi na Nzamba solo. Yves, oyebi que il y avait beaucoup de gens oyo balingaki mutu ya 7e bagarre kota na mabele. Ah bon? Tant kaka ya ba malade na nga oyo. Kasi pour mona que non mutu aza sérieusement aza la goni mutu aza sérieusement malade. Vous passez à la télévision pour na resala ba émission mabe sérieux. Est-ce que bato bongo bazala ki na besoin mutu aza la envie ou bien aza na kufa? Bato bongo bazala ki na besoin mutu akufa. La réalité des choses, mutu aza na besoin mutu o azo beya aza na état moko critique. Jamais que ça est l'émission mabe. Jamais que le mabe sérieux. Le contrôle on a besoin que non. Ah, attends na to yokana raté. Mais na ko lukana ça le moko moko ko le mabe ba analyse mabe. Pour le côté ba vie. Non na comprendre ba pour le côté ba vie. Ko ça le robot. To bonité au monde YouTube qui ndara bon. Oui, c'est bien bon. Monde YouTube qui ndara bon. Mais si vous avez le loconin au yoko le ba malamu le loconin au kolo ba ya mabete. Ozu malamu te. Comment dirais-je oh que c'est pour sa population te. Yo ko leka obani ko insulter ndeko na yo o azana pasi o comme ko sengele donc na yebité. Donc koto wana nde siko nga na mona o passe na mona ka mabe na biso bato. Donc de yango wana. Oui, yango na vanda pena na sa. Oh, tama bika na vanda pena na nda ko ta repos ya 3 mois oh. Oh chérie. Na zwa pena ta ko ta la pena ba émission bato. On a s'abonner presque na ba chaîne batebele. OK. Pour so ba na côte natala. Na la beti bo na beti natali. Na biki na tambo événement bo legaki na côte ya 7e bagara tana mu kotala. So na moni kaka nini miniature na na côte natala na yoka mutu aloba ni pona nga mutu afinga nini. Et ça la kinga i passe. Tant on a landé ba émission so nga bi mais pourquoi ça? Batu mususu kutu batikala jamais ko linga ngai. Oh, tu es manité, mais tu n'as jamais connu. Mais maintenant, passe. Alors, quand même, bola mouya moto. Aujourd'hui, on a mouta au Sénégal que non, bika, pour te saler la biso, la guerre la biso, saler na YouTube. Quelque part, même les hommes dans la zone, la bika, ah, moutou, oyo, azal a besoin de mouto été. Aujourd'hui, pour avoir ça, n'a pas encore l'eau, que non mouto abika pour na nini, pour na, va continuer que ça, et le coup, on va saler à la télévision. Si on a ni oyo. Ah, c'est le de mission mabe. Non, population ba yebita on a zone ba population tazombo na la ko ba bloc on a parce que je suis un enfant de Dieu. Mais population fanatique les autres le non intel le baki intel la salaki. Na ko ba na ko tanga ba komba ki opena na ba parole na bango. Te eloko shoka na makasi za mutu mususu le ki zo ba ke non. Ngai nazana batu ba pesa nga ba information wana. Dieu merci ko toujours za ki o ba ne ko hôtel nga na hôpital. Est-ce que nga na yeba ko ba ne ko ya? Tant ba yebisi ngai. Mais qu'est-ce qui se passe? Na bi na tikala ko zana lia makasi te na Yves. Na tikala jamais ko zana lia makasi na Yves. Mais petite sœur na ngai bazo na sasa bazo na ngai ah Yves pena bana ko ko za chaque jour. Na ko tala yo. Chaque jour zo zanga to ya tuni docteur ndenge ni position ndenge ni bona. En tout cas tout chaque ngai na ko comprendre que non batu mususu elingo batela maloba ke non mutu mususu akoki ko benga yo so mutu mususu akobenga abengi so abengi te elingo batela no alinga ka yote te place vraiment na ko ça l'examen de conscience na valinga bi ah tout ça rani penza projeté pour batu na zakana ba proche oui ba Jérémie Lwenda ba sasa oui ba no ya de temps en temps ba Junior Moyoab ba ne ko ya de temps en temps. On a eu des pasteur Misolo, tu es là, pasteur Israël. Pasteur Israël, Nzamba Pambola. Maintenant, Babande Konanga, Obasola, Nanga partout dans le monde. La bête qui tourne avec la pasteur Israël, vraiment, on a pas sauté point. Ah, c'est terrible. Na na muto Nzamba touché mo tema. Ouais, qui vraiment ko sunga ngai na tango ya passe place na zaki na kufa. Na ke kotala papa vraiment tout cas na yoka ki passe makasi passe nga na yoka ki mama tanga mvula mukebeta ki wana na yoko kuna keno kuta ba musi ya bana libanda isala ki ngai bien te ya ona ngana senga na bato Nzamba Pambola
oyo nzambe azokontinue kopambola oyo nzambe azopesa makoki vraiment bosunga baorphelin wana botala bolamu oyo tata wana asalaki mpo na ngai ndeko na bino botala mpe mabe na ngai te botala ata ngai te mais botala bana wana parce que nga mpe naza orpheline de père de mère mais botala bana wana ndenge mbongo na bango oyo pasteur alingaki azwela bango esika ya kovanda nalobi te ma sœur aza na passe nakende tokoperdre mwana mwasi te nakende nasunga mwana mwasi oyo Jésus mon papa Jésus mon papa oui nakende natali papa azobisa ngai bana mosusu bazongi classe mosusu na bazongi te bino bato boza na bakaye evandi nango eloko ya kosala eza te boza na bambongo bozoluka eloko ya kosala nango mwana moko abungi voilà papa ayebisaki ngai Esther bayibi mwana na ekole bino bato boza na esprit ya kokina mpaka bana ya bato botika biloko oyo bino baparent oyo bosundola bana bokomi kotala kino bana oyo bakomi na bato balokota bango bapesi bango esika ya bia kovanda bokomi koyoka soni koya koyiba bana na bino botika biloko oyo soki aza mwana na yo te aza mwana na yo te soki omoni ke ozobwaka ye oya kosundole na bisika bamaser obi okosundole na orphelina moko songolo pakala bazwi en charge botika komaltraite kotorture bato oyo bazobokola bana vraiment ezosala malamu te nakopesa numéro ya prophète Israël vraiment pasteur Israël pardon oyo vraiment aza na souci ya kosunga bana wana tala mbula oyo mvula oyo beti ya de 5h à 10h bandeko na ngai nayebi te kuna asuki boni na bana nayebi te il faut badinda déjà voilà baza pembe na kalambo Yves aza wana soki nabaki bobenga ngai te bokobenga Yves parce que papa Yves ndenge aza boye azalaka na ye de temps en temps wana vraiment azomona déjà publicité olekisaka déjà ya bana wana voilà numéro na epesa wana voilà ezali plus 243 89 72 32 229 numéro na ya WhatsApp bokozwa ye moko bokosola na papa bobenga ngai te bobenga papa soki bosi papa te bobengi Yves parce que ye nde bazalaka na ye presque chaque jour donc mutu na ye mpenza bobenga bosunga bana wana vraiment balukela bango ata esika na mwa un zaire na yo un likuta na yo obi papa nga na contribuer mpona obakisa ta na esika mpona bana wana bazala malamu en tout cas nzambe akozongisa ebele koleka nzambe vraiment en tout cas akopambola bino vraiment en tout cas. Merci beaucoup, moi c'est Tiam. Donc, DM se guide avec joie. Si on peut signer c'est mon zamba, c'est là au senti que peine c'est mon casse. Alors, comment c'est Tiam? Il y a une émission autour de cela 2 semaines comme ça passées. Les gars, ils prennent le qu'on sur le YouTube, parce qu'ils ont des commouvants. Alors, réalité, ma a bêta qui n'est théâtre. Et ça, ils vont passer bien, ma casse midi. Surtout plus dans ma comédien. Et au cas où, l'univers Nabino. Et bien, les commis, ma PD, je homme normal, dans bima, na ba PD, mais je suis basi, mais baza ba lesbienne. Au cas où solo oyo, de comme va bêti na écran, il y a ça la témoignage là, tu dis, alors, n'habite, ils ont réalité ou bien en fait, ils ont rapport à ce que ça nous rend il y a le bala écran, bah tu vois c'est peut tout peu bas. Bon, na kokotela bandeko na nga ba comédien te personal wa côté li bandeko na ye mais loko nga na koloba eza nini défaut oyo nga na monaka epa na bino ba chroniqueur défaut na bino eza nini défaut na bino eza ke tango bozo ko s'attacher na biso ba artiste comédien ou comédienne bozo na biso toza la na confiance na bino confiance net na ndenge na yebi ke oyo na travailler na bi oyo na zalaka na bien moi ndamba secret na ngata mususu ayebi na betela kaye mais okomi ko luka ko sala effort bokomi ko luka ko sala effort ya ko bebana na batu kapo oleka na réseaux sociaux pour obébisa réputation ya mutu wana mais loko zo bossa na ko bébisa réputation obébisi relation obébisi réputation ya mutu obébisi pe relation na yo pas mususu mutu mo bande ko linga o makasa à travers mutu wana directement je m'excuse directement mutu wana
akoyina yo mbala moko bake ah na bana kolinga ye mingi po bazalaki na ye ou bien ah na bana kolinga mutu wana te bazalaki na ye loko bakambo na kolinga ye mingi toyebaka ndenge nini ya koevite baproblème toyebaka ndenge nini ya koprotege makambo mpo na ngai na bato bazalaka so abebani na moto aye koleka na télévision aye koloba makambo ce n'est pas bien eza malamu te obebisi relation ya moninga ngai naza awa naza na bato ebele oyo bato bayisaka ngaki na sete mbalaki ngai ndalingako te ye abaki jamais kolobisako fino mobimba naza na basekret bato ebele mais en aucun jour nakoleka na télévision mpo lokola nabeba na moto osongolo moto opakala naleka na télévision nabanda koloba bomoni mama epela ndenge aza wana kutu ye boye na boye c'est pratiquement impossible même na miso ya nzambe nzambe akosepela na yo te ozomona tika moto na mabe na ye na badefo na ye na bamakambo ne nyonso mabe nzambe nde moto akojuge ye nga soki naleka na télévision naloba parce que nzambe nde moto asokolaka motema na ngai alobi ke mama il faut longwa na étape oyo il faut longwa na misala oyo parce que eza bondoki eza misala mabe il faut kolongwa yango na longwa na ngai lelo oyo naza libre preuve ane na opération basalaki soki nazalaki toujours na misala mabe ivi ozalaki nde nzambe asazwaki molimo na ngai nalingaki nakende pour montrer aux gens dans le monde nzambe azwi ngai te a permettre pe te po atali alobi ke mwana oyo nakoki kozwa te po aza na makambo ebele fo asalela ngai aza na mission emonene kati na ye fo asalela ngai mpe nga moko nayebaka deja ke non naza mosali na nzambe nakosalela nzambe nakoteyaka nakobongolaka bato nakobikisaka bato parce que nga moko nasantaka yango déjà po ntango nazolala de temps en temps il y a beaucoup de gens qui ont des commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, il faut dans les réseaux sociaux. Notre soeur Abikaki, Abelaki, Abiki, a commis Sikoyo, Malam. Donc voilà. Dans le monde Nabino, dans le monde Nabino, il y a des lesbiennes, il y a des pédos aussi. Beaucoup. Mais tous les cas, la télévision, tu peux te non? Ba journaliste, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ya ba pédé, ba lesbienne, bazali. Non, tu dis que eza charge nabino, eza ngambo nabino. Chacun fait sa vie. Mouta mouta ça la vie naïe. Ce qui est le théâtre, pourtant on a le bar que non, il y a des lesbiennes à théâtre, il y a des nini. Boté les mélarangaï. Alors, tant que tu le baron, non, ba lesbienne bazate, ba pédé bazate. Alors, ba arrêter na ba makambouana. Il n'y a pas de lesbienne à théâtre, il n'y a pas de pédé à théâtre. Ou azalaka lesbienne à théâtre, c'est 7e bagarre. C'était bagarre atika. Alors mutu mso ra lesbienne kuna azate. Mutu aza rappelé kuna azate. Bati ba kobe sa réputation bande kuna donc voilà. Ah bon, oza si la maman ozo ba ko le batangi ba komba. Ah ça n'engage que lui-même. Est-ce qu'on est comme une kumba na ye? Est-ce que c'est porteur autant ba komba ba tu. Yango na ko esali pena moi pasi. Na ba ndeko nyonso kotanga ba komba ba tu ba wana baza ba responsable baza ba parents yango na otyo loba baza na ba responsabilité belé na ba groupe na bango na ba famille tout ça makambo belé ozomona te est-ce que l'habité est-ce que taki moment ko ba makambo lokolo ke le poto na loba makambo moko ba pression la kina là avec la tikeli bango mukumba moko boy mais ozilo bossa na OK poto oui c'est bien bon OK poto otiki guerre mo boy ah guerre na kiaye ba ke bato bazana ça bazana ba famille na poto bazana ba connaissance na bango na poto ba connaissance on a pas kogi pe ko attaquer à partir ya kuna pourquoi le baki pourquoi ça la kibo zonga ko ke no lo kene bon sama lo bana ozomon ba relation ba soigner kango ba garda kango yango mutu nyonso za mutu akobeta lisolo te nako sa ote ngai vraiment to soki likambo salinga mukusa na nzoto na vente sa jeune garçon na ngana mwana ngana comme ça camarade na ngai Kevin Kadulu kaka aime les grands basketteurs du monde mon fils chéri na vente sa moi na ngana mobile na bete lisolo to sécurité possible ata na problème à cœur ya bolingo mais na préfère na vente sa moi no ya ngai na li chéri tala boy na boy insando papa na moi préféré bon on sa camarade mais quand na éviter à retirer comme ça sur la à sécurité azui ndeko kutu kometa lisolo kutu na sima na ngati ko popola so tu vas beteli minimum musu abeteli minimum okay oyebite kasi te mbala wanda beteli to na kabwana ozo comprendre yanga ce que na éviter biloko na si j'ai des problèmes na préférer kana solo là on a bana na ngai to beti ma solo conseil zali bana ngai na se plan na sagesse na bango na manda mo sagesse bazana ngo au moins babima il faut laisser tomber ah mami courageuse à moi ce matin sois forte ça va passer voilà. Mais tout à l'appel à lui, je me suis dit, c'est un bagarre. Vous le voyez, comment lors du témoignage,
ils ont bandé comme sous tiki bango masaka na misala wana yo le bile loa ke bazali susute na ocho le bango na univers na biso ya théâtre est-ce que ça bandé ko tika ki bazala misala wana est-ce que ba bon wana est-ce que ba témoigner lokola yo est-ce que ba sala même en coulisses devant ba pasteur na bango te tant on est ça l'examen de conscience on comprendre que non bande ko nanga bazana mabe mo côté ngande mutu nazaki mabe bino linga bola mutu ngana le baki na théâtre na le bien ngana bebisa kabat boboy bobi te ngana le barango parce que na linga na zana problème dans zambete yana le barango clair copine ngana bana ko vivre na kuta ne kalobi o na zana nda ko moko na kuta ne kalobi na kumisi na madame na voilà na kuta ne lobby na à bonne santé et ça linga bien na kuta ne ndeni parce que ndeko na nga cousine na nga kufela ki mwana avait mon cœur zaki lobby entre mes izalelo na kiti pona mvula na trajet peu na maintenant une place na mama yemo morgue na mama yemo trajet wana mwana kende zati mais na surtout ki alandi ngai na tango passe ozomona amon pe boy ah mami bonjour ah ça na surtout ki mais Nathalie m'a bêté que na ko récupérer mbongo ya garantie mais na tsela ki na ba souffrance ozomona un vrai moi na nzambe so na vi moi na ko fi mo mutema mabe na ba ki ah yo bi souffrance na tika na ngo pendant tout ce temps na la na basima boy zo comprendre o betanga coup d'état boy mais na landi wana nyosote na salini na yambi ndeko mais malgré tout bandeko na ba moni ba betieka mais nga na yambi avandisi to bet ma solo na someli secret to seki ah pa mo bana nga zo nga ngabi ah OK on n'est pas to vandi to bet ma solo et ça comment on mobile et ça là et sengo voilà qu'on garder la bonne relation mais est-ce que auteur qui peut ça la témoignage toi on dit manzam bon au moni ba to mususu to bet nga masolo mingi avant mobile na ya Nathalie saki makambo belé oui et liboso na ngai a bisinga keno azasuna ba vie wana te azasuna monde wana te en tout cas atika nyonso elo na sepela ki ngobe prévaner na bala na koma na ndako na ngai kala mingi te na benso na mariage ngabi okobala okoza na mobali mais otika no vie wana te habité mami nga penza na tika yango ngabi nzamba zo lokumu elo na kumisa kaka nzambe po chance nga na sala na témoignage ngamba ba lukai te ko soki na sala ka témoignage te biso na wanga na ba ngaba lukai ba matière ngebi ma ya grave ya ndenge na ndenge ya ndenge na ndenge ça c'est bon aussi longtemps pas avec une théâtre oh avec comédienne avec comédienne oh non ko ça raté oh tia boygo oh non ko ça raté là ko on nga mabela ngai ngai sona so le balikambo o eza vérité ba ba mona mabe oh exagéré bona mais na linga ko ba collègue na nga comme témoin te mais bateau il dit non c'est un bagarre à constater à le solo et ça vraiment vrai donc voilà comédien nda no mama bokilo pe aye à côté tout ça ah oui c'est déjà passé ça les passé donc nzamba zo le kumu na moni ba bonne santé ça linga vraiment bien bolende bien bokabona mutu bokabona na mutu na ndenga bien bokabona na mutu na ba rancune te na ba guerre te ce n'est pas bien ozana moi c'est vivre na kabwana na ndenga bien ozana mobali vivre na kabwana ndenga bien oyo lipambole ya yango na bato mususu mona nzamba ko pambolo sikoyo lobi nango okoyi pona nini ozana passe mo tikela bato ozana na choc mo tikela mutu ata musafanda boy amirmiraka alobar mabe sérieux azokanselo mabe moi avancer exact donc voilà c'est un peu ça question là tout nos qui mango trop en tout cas ça na tunio na univers na bino ya théâtre otika ki bato kuna baza ba pede na ba lesbienne te na tika ki te na tika ki te ya solo wana oui na tika siko yo ndeko aza ko étaler yo monde kwa na bien oti on ndeko alobi eza ba sentiment na ye alobi po ba mona ye ki alobi donc eza ba sentiment na ye atali bo tika na loba po batala ngai tika na loba pona sali réputation ya bato songo lupakala donc voilà mais conscience na mo tam sabi gabi pourquoi na sali muto mabe pourquoi na lobi boy ozomona tout ça la babloko to ko regretter kasima ils aura déjà trop tard alors on a vu te ba regarder ba relation ozomona nzambe so ko so buki lokuta nzamba otala yo pe na buki lokuta na
Donc on dit univers le biso aussi qui non même si vous comprenez ngai na bi chaque mutu na mutu azana ba charge de golom susu ba uti ngana za mwana nzambe na koko sakati na le but bien mutu na mutu azana ville na kota kasusi na ba vie privée ya batute pona ba ki mutu atika bien mutu azala na kaka to mutu azala la vie wana donc wana même nzambe abina ngaki mwana ngai au se protéger au sali malam même il mo nzamba lo bien sikoyi sanini abandeko baza la vie wana na côté la biso ba journaliste ba belé ba wala ba 10 o ba PD ya ba lesbienne pe bazali oh la kuna le 10 mais oh not na bina niveau na bina ba journaliste ko baza ko leka 10 yo le 10 on a ko compter 10 on a musu tam so ba sala pa robata voilà on a ngam na bino baza belé na ngam na bino pe ba pe bazali aka sa monde on a niti juste un petit conseil o ba nini surtout ba inconvénient et comme la kayo là il y a mambo zaki na ngo wana voilà bon eloko na koloba to éviter eloko babengi qui est homosexualité voilà to éviter yango na bato babi français j'espère vous comprendre bo éviter yango na bato basala yango pona ba science esengi bango basalela na bi que un jour nzamba robenga bango mais na ba oyo basalela par sentiment. En tout cas, il faut quoi arrêter. Tant que vous avez 500 autres, nande konayo mobile. Oyebi milimo nini oyo benda te ya mabe. Oyebi milimo nini oyo sangsana ete ya mabe. Ya malamu ezate nyoso zaka ya mabe. Alors il faut éviter. Yango to mona bablo mususu na libo kufie komi ye famille na ete famille te. Yemoko obenda milimo ya mabe nzinga na okocha kat na yo. Bato bazala ma vie au 7e baga a utaki. Eloko na osenga na bato wana. To banga nzambe. Ko liamu wende kono mwasi za malamu te. Malamu mobali liamu wana. Yo mwasi. Ba personne na bazo comprendre. Malamu mobali liamu wana ke yo mwasi liamu wana. Pourquoi na libinde ngwana toujours mon nzamba zo pambola biso oui c'est nzamba pamba ngana ça revient nzamba pambola nga ti pambola yote oza limité soko otiki kaka vi wana omona ndenge nzamba ko sala ba miracle ko sala makama minene kati na yo omona nzamba ko fungola ba porte o ta miso kana tite yo mo ata mususu ke ngai na sola na ba konzibo ngana sola na ba to intel ngana sola ba songolo pakala oui mais tant que ozana batu o na sola la bango te vina mbima o nzamba bombela yo tant que ozana mapambo limoko boye nzamba na pesi yo te o nzamba zo zela na moment o soki otiki yango po y agir y asala kat na yo na bi ke olobani sete ba yo te yanga nini te na lo ko te ya yo te souci na ngeza kaka o changer yo banzambe un point c'est tout donc convention c'est zalaki na bana mibale zalaka mais na biso bana basi ezalaka te na ndenge nini mwasi bozo sala ngo na facilité otika mais mobali yemeba on ki mobali na yo sala nini ezo kende epo zonga rasima o moi tuma mali mso moi tuma le so comme mukebo o comme ko tango mo luka ozonga pa nzambe o nzambe te mdoko pa benda ngo po zonga zumula ndenge za inakala on sait que monopole ezonga susu ekende te alors faut protéger yango. Moi surtout on se dit déjà azana on a un problème. Aujourd'hui on a un mutu pona yango. Alors, OK sur sala on nzamba o mona ngomela te quel susu makasi. Alors, tant le go ya maye o amba Yesu. O comme nga fona bala. Moi sinon pesa la lo koso akomo ko libanda. OK. Pona ti biso te mitema minene boato elinga ya mukebo ngo. Na bolingo tozala na wana. Na ko supporter na nga na ko gérer. OK. Na ko gérer mo ba kisa bokoko. Na ko gérer na bindenge ni na ko sala pona o avancer à malé mo watanga bio mo ta mo ba biloko ba Sénégalais ba teka na ba victoire wana na ba Nigérien ko laisse les soins biloko wana o zo ko avancer mo ndamunda o sa ta mo ko kana muki parce que so o ko bala mwasi oyo alingi ne ba charge wana te ya lingi na kuto mama ko za intact o ko nyokola alors pour nyokola mwasi wana te so bi à l'avenir o zo nga mobali alors c'est le moment
ere yango oyo ya omizongelaka no déjà mobali mpona koevite nzambe atingi yo mpo bota nzambe atingi yo mpo bala nzambe atingi yo mpo osala minene na kati ya mokili oyo mais yo préféré na yo ozala no bon nayebi ke bokofinga sete mbaka liboma na yo nayebi ke bokofinga mais ngai alingaka bino mingi mais ezala esprit nini yango nanda diabolique ya sirène eza esprit mabe eza esprit mabe esprit wana biso moko tobengaka yango ntango deja ozwa deja monoko no mbanga no ya makasi na mbanga ya moninga no ya makasi boyokaka nao ndenge nini oyo tumwasi kutu sava oyo mbanga eza ya kolemba yo mpe eza ya kolemba sa mais bino bino omoni ya mandefu makasi kope yo mpe makasi bozili osangisi ah non mon dieu mon roi sikoyo yo momo bazosala yango conscience ebanda koya mpe yako moko ezali koya te chéri les contrôles ceux qui les contrôles ceux qui opesanga conseil na kimi na ngai ok ceux qui opesanga conseil na kimi tomona susu nga na yo te tomona sutenga be aleka nala te dia bango na ye makasi azalaki mpena makasi tala nga mpena nzambe asali ata moto moyesu moke pudu nzambe asali ebanda osalama ndenge nini non c'est déjà passé ndenge nini ye moko mwasi bandimi ngai soki nalingi mwasi donc soki yebaki dépense nga na osala mwasi wana mais nga mingi basi banaolinga nga na mabe na nga oyo basi banaolinga nga mingi nandenge ngai basi baninga mosusu mpenza oyo basalaka théâtre tande oyo ya théâtre basi baninga mosusu oyo to oyo mokili oyebi oma mpe baya mpona babiki ye azalaka ku te yo ozaku yo oyebi nga bando yaluka ngai ozwa gu ndenge nini yango ndavu na etambo ezali na vi wana naloba yango mpo nzambe asasali nzambe alongola ngai mais oui nazalaka mobali kitoko nasali bongo naseisa non nazalaki kaka naza bona bala ndeko makie te nazalaki na bafashion na ngai balox na ngai bien la bacoife nanga nazalazala nango donc nasali bongo mpona kosekisa comment dirais-je kosekisa population kosekisa fanatique na ngai baseka bayoka ngai naseka kala te donc nde baseki bosepeli te donc voilà bango balingaka nga bongo balingaka nga ndenge nazalaka donc voilà quoi mais nayoka tina mwa moke oyo ayebisi yo gu guango ezalaki ya nini obandaki kolata bangondo électrique ya bien ya poto baninga banda osalela ya Yves eza le passé bana balingaka nga soakamwana kitoko koleka bia nini yango gu wana bon nazalaki ka bien nazalaki bien na bango nga tomona nga bo nazalaka tendre sikotala ta tendance nanga naye nango mpa bana basi sikotama siko nayambi yesu naye nango kota mobali mais soki nasiliki nde osepela nanga te mais tellement ki nzambe aza malamu aolongolanga ka bakanda kati na ngai en plus aya kopesa ngai chéri oyo azocomprendre nga bien oyo aza na souci na nga donc voilà quoi ozela libala amen ça c'est bien donc que l'option la souka alors méfiance ekoti na théâtre plus collègue oyo alingi kopesa moninga o confiance te auparavant bolaka bien bakomona ona epela bakomona oyo na buibui reine toujours bolingo ezalaka makasi bozolatana bozokabana bozolala na esika moko même et puis bozolia esika moko lelo bolingo yango ezalaka su te ozolala mpe pa moninga voilà olali mpe pa moninga omoni ke ere tournage l'équipe oza moninga waza pembeni oke mpo olali mpa na ye na ntongo mpe ozongi mpa na yo te bolami mpe fufu bole après midi boyoka bwana na bino ozomona tozali na babolingo wana mais sikoyo babolingo wana eza lisusu te sikoyo eloko na mitunaka nini esala mpo tokóma bongo naye comprendre kene tosalaki bakihypocrisie donc tozali na kimotema malabe na biso banda kala bien comment po tobandaki kolatana ozali na facilité osenga ndeko no elamba boye nakoya boye yabi irene pantalon na jean wana oyo aluka la folie nasepelaki nango kota papa nasepelaki nango ça va problème eza te na oyo longo lobi na tournage be oyo tiko na ndako beyaka na ndako epi ozwi sans problème ozali kanti mabe te kende baotie nanga malade ebosala boye rien mais sikoyo comme moto akabele boye okomi na kobanga na osenga nano merci na ma sœur chérie Tina Ikoko Tina Express nga so mutu akabeli nga nazalaka nalakisaka omoni bafantaisie otindelaki ngai utaki poto
camarade Nangaï, ma sœur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, oui. Ça va Peggy. Petit frère. Ah, petit frère. Ok. Ouais, Peggy, il va monter là. Peggy, c'est joli. Donc, merci beaucoup. Donc, on a merci. Nous avons une gratitude. Nous avons Patricia Toubajika. Ayelenga babilamba tout na les gars la télévision na singa ke merci donc bongo ba brillant on a tchena mona nga ba to mona ngata musulevra nga bimi kitoko tina ikoko donc mutayela kinga yango atindela kinga yango donc vraiment c'est ça le vrai amour donc aux ala batno alinga nga batno alinga ba souci na ngai mireille na otindelo quelque chose mireille na obenga tout ça bona bona tindelo bilamba na tindelo ana tindelo ba fantaisie moko boy mona poto katana ya solo Jeannette. Merci et puis il y a fantaisie vraiment merci beaucoup voilà nga soki opesinga na senga ka merci faut que la reconnaissance que la grande oh na les gars peut-être na l'équipe na TVT mais la sengi merci pour na encourager voilà pour la sima kabela du sous été en tout cas il pense en tout cas net il est en ce gars la valise na bilamba moi na Londres solo donc à la tazo koma donc à la tisna déjà Mireille ya yango. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Mariam Yvette Kolama Azoya. Donc, la question à tout le monde répondre. La question et puis question à tout le monde la ressource mais ça c'est que tu m'as cassé. La théâtre il va monter le numéro de téléphone qui monte mama bende koti biso makasi qui monte mama be koti makasi jalousie vraiment et ko vanda kat na biso pona kala wana tu bana ko kolata makasi tu bana ko lia bien tu bana ki komela bien tu bana ko seka bien mais qui monte mama be zala kité siko yango nazo rotuna bande ko nga nyeso oya kala to zali na bino longo nini oyo sala keno to longo la ba makambo non stu wana ba bêtise wana nyeso tout so eza na bato oyo ba ye on a tant de diaboliser biso ancien na ancien tout ça l'effort il y a que changer ba tu na biso ba fanatique na biso ba monaki ata to za susu ndenge to za la kate to kanga mamelo to kanga mara lisusu te mais ba monaka même que non en tout cas esprit wana il y a séparation quand na bango ezalaka lisusu te to zo misa bolingo na biso ndenge to zalaki pona ko longola diable pembeni na biso oya mutuya o na ngaki na senga na bino bande konanga ya théâtre vraiment yango wana nzamba lingi biso mingi vraiment tozala bien tomoni mutu oyo ayeli biso problème to ça l'effort ya kovite yango ya kokima yango vraiment na kopesa ba mbote belé na ma sœur chérie je l'aime vraiment beaucoup mami Echoko vraiment na mobile na papa José Mudinga ina pesa ba mbote belé biso zali na pesa mbote na docteur Bernard Yaedi en direct des États-Unis ba bon séjour na Kinshasa vraiment en tout cas na bosanité Rita Bosiki na souhaité yo kaka na présenter pardon ma condoléance, c'est condoléances. À tes copains de mobile naïf, vraiment en tout cas, ma sœur chérie, sois forte. Voilà, mon souris, t'as mis vous en France, et ma copine, la personne Bambo Tébélé. La personne, ma copine chérie que j'aime beaucoup, Josène Koi, moi c'est Ambinga Mwindu, fille à DGDA, Oeba Kosola, bien la 7e baga, ma sœur chérie, vraiment la personne Bambo Tébélé. La personne Sosaïs Kabengi, le grand jour, la personne Bambo Tébélé, à partir de la France, on a la bonne Rebecca. Bipengouane, je te salue là où tu es, ma sœur chérie, je t'aime vraiment beaucoup. Ma petite beauté, Yolande Kaniba, ma sœur chérie, dans là fort ya na ngai ba gros bisous na yo, na noko na ngadi daki c'est de l'embien, na bosanité bien kayowa, famille na ngani surtout na petite no mbote boleki tellement ebelé bana na ngai na bosane binoté. Sans oublier, wana vraiment na zaravement soki na tank kombo na ye na ko rakime ko tarakat na ngai. Michel Lika Mokoyo en direct de Brazzaville. Vraiment, c'est un bagarre, t'aime vraiment beaucoup. Mika Mokoyo, Michel et Mokoyo. Yabinga Mingi, Mimi, Michel et Mireille. Vraiment, en tout cas, on a l'ingako Mingi. Nous avons battu la yo. Numéro dans le téléphone, c'est plus 243 89 39 72 708. Vraiment, merci beaucoup. Bye.
Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kaba sangolwe azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner samba lola ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga samba ka basaye. Yoka shije nanga ye samba lola ye. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo. Na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Undelanga Yesu bisenga senga sanga londe. Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibi ya bisenga senga sanga londe. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yoyo Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Tiro. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba buye. Soki nakoma kosambela
opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga mpona sambela priere soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina priere nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.